conférence de presse monene salle ezalaki plein à claquer obini libanda batu full bayaki wana batu ya baparti presque nyonso ya opposition ezalaki représenté kuna bayaki mpona koyoka nini lekaki na conclave ya Genval ndenge oyebi mituna ezalaka ke nani afinanse le conclave wana est-ce que za Moïse Katumbi est-ce que za nani Dominique Zana oyo bazoloba est-ce que za nani bazimbongo wapi kokaki korépondre na eloko wana babeti lisolo ya processus électoral ndenge babeti fete ke le 19 décembre Joseph Kabila kibokonzi na ye telemi le 20 il faut tozala mokonzi mosusu baye koloba makambu kopesa compte rendu barésolution ndenge basalaki na koannonce regroupement politique oyo babengi rassemblement ya baforce politique et sociale acquise au changement oyo bauti kobimisa wana yoki ezali kopesa bato mingi vertige parce que bazobanga ngo makasi voilà oyo euti koleka na collège Boboto. Est-ce que ndeko eleza lisanga oyo yo omonaki awa na Genève to unité oyo emonanaki awa na Genève yango pe o constater kuna na collège Boboto na mboka Kinshasa? Oui, awa namoni kutu ke bomoko évoluer batu vraiment bazo tenir na bomoko ngai eloko etikenga makasi eloko nazaki kobanga ezaki nde problème ya mwana mboka Jean Bertrand Ewanga na Claudel Lubaya secrétaire général ya UNC na secrétaire général adjoint ya UNC o bakendaki Genval oyebi ke batu bazoloba ke caméra za contre ba conclaviste UNC za na kati wana te ozaki même kobanga ke bako suspendre ye mais namoni Jean Bertrand Ewanga na kati ya sage na Claudel Lubaya kanenye bayaki totuni même mutuna totuni pe mutuna sur les contradictions et comme na ba parti politique contradiction zali kokota tozi exemple ya UDPS okomona Etienne Tshisekedi alobi boy Bruno Mavungu TG alobi ndenge mususu okomona na UNC Vital Kamerhe apparemment selon ndenge toyoki pa batu aza contre Genval mais Jean Bertrand Ewanga tie le CG aza pour Genval donc bomoko ezalaki po tomoni bandeko ebele bazalaki kuna na kati etikali kaka batu moko oyo Charles Mondo Simba uti kolobake bino ba journaliste botuna biso mutuna te boko constater que oyo bazana biso te baza bato opposition te entre autres bao baza kuna te Vital Kamerhe nde tomoni te F Bazaïba ya MLC tomoni te Gabriel Mota Jean Lissembous donc c'est ça les grandes têtes automoni qu'on a rencontré sinon le reste bazaki na kati. Est-ce que ils ont un parti politique mususu oyo ezalaki présenté awa na mboka Belgique na Genval oyo ba se retrouver kuna na kati ya restitution wana na collège Boboto na Kinshasa? Bon, nayebi ko fixer yo penzate parce que je n'ai pas eu le temps tellement que batu bazalaki belé je n'ai pas eu le temps ya ko inventorier soit quoi accéder na liste na bango ya présence total à ba parti nini ou eza na liste pour que to comparer na ba oyo bazalaki na Genval sinon mwana mboka Delis Sanga oyo azali modérateur to coordonnateur ya alliance AR alternance pour la République et a déclaré que jusque là ni les apolele batu bakoya kokota la même chose na honorable Patrick Mayombe au modérateur ya Dynamique oyo ezali ko poser problème parce que Dynamique ndeza na kati na ngo ba msusu bazoboya ba msusu bazondima voilà. Bongo masolo ya le 31 juillet oyo lettre auto communiqué oyo président Tshisekedi abimisaki ke meeting moko to milulu ya minene ko salama na mboka Kinshasa eske masolo wana ebetami kuna na kati ya collège Boboto? Ni masolo wana ebetami ba confirmer ke meeting minene akafuka ko salema le 31 juillet awa na Kinshasa eloko sepeli si batu makati boko zwa bilili okolakisa bandeko soki tozi connexion parce qu'il faut bandeko ba comprendre que na mboka na biso likambo internet ezali ko se poser sérieux
yango bokozwaka retard ya kozwa image na biso eloko sepelisi bango makasi eza ndeke au cours ya meeting wana ya le 31 juillet ye moko Etienne Tshisekedi akozala sur place, akozala na Kinshasa wana mpenza bato ebele basepeli na ndenge balobi makambo ya baaction oyo ekolanda, les actions politiques certainement oyo ekolanda makambo yango. Sinon de notre part totuni mpe mutuna na oyo etali mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe oyo AR Alternance pour la République na bato ya G7 babimisaki comme candidat président de la République. Lelo justice congolaise bakondamne ye makambo ya ndako totuni mpe mutuna wana Belise Sanga a répondre biso nango asalisi bi soki d'abord ndako wana ezali ya Moïse ya na ye de bazoluka baye ko condamné par défaut et jugement wana eza exécutoire te Moïse Katumbi mpe akoya na Congo voilà. Ok, nayebi te soki bandeko misusu ya IDPS bazalaki kuna mpe ozwaki libaku ya kotuna bango mituna pamba te mwa difficulté moke ezalaki na kati ya IDPS bandeko misusu bandimaki rassemblement bamisusu babandaki kobude mwa moke nayebi te soki bazali informé ke lelo oyo na mboka Bruxelles awa Etienne Tshisekedi président ya sage ya rassemblement autaki koyamba ndeko Mubake awa na audience baumeli penza na masolo na bango na ebite bandeko kuna so bazalaki au courant que elle moko ya IDPS oyo bandeko tia mikakatano ezalaki lelo oyo na kati ya milulu to na audience na mwana mboka Etienne Tshisekedi. Est-ce que kuna na bandeko ya IDPS bazalaki au courant? Oui, je ne sais pas ce qui bazala au courant mais na ndimi na moni que ba koti kozala au courant parce que IDPS est un parti structuré organisé bakoye baka que ayamba maki kuna mais sinon divergence wana na kati ya UDPS yango tolobeli parce que divergence mingi tozalaki kolobela au sommet mwana mboka Valentin Mubaki azalaki conseiller balobi conseiller politique ya président Etienne Tshisekedi mais na kati ya UDPS comme tel aza na fonction te bato baza na fonction nde tozalaki kolobela Bruno Mavungu qui était le CG qui est comme le premier ministre qui allait souvent na contradiction na président na ye mwana mboka Etienne Tshisekedi voilà wana totuna kipe mutuna bien que mwana mboka Bruno Chibala oyo bomonaki même ntango babengaki UDPS na Genval compte ya UDPS Bruno Chibala nde moto atelemaki koreprésente même awa ye moto azalaki koreprésente a préféré koaborder question wana clairement te a survoler yango voilà mais sinon UDPS nde bayaki ndenge bayaka bazalaki vraiment ebele bamama baza wana ebele bajeune baza wana bazalaki vraiment ebele. Oui, ndeko Eliezer lokola tozali na yo en ligne awa tokoprofite mpo na sujet ya actualité boni milulu ya le 30 juin elekaki na mboka Congo kuna. Na mboka Congo milulu ya le 30 juin tendaki kosalema normalement officiellement ezalaki na Kindu na province ya Maniema nde kuna chef de l'État azalaki bato ebele mpe basalaki déplacement ya baprovince na bango mpe ya Kinshasa bake kuna milulu elekaki malamu ndenge bolandaki mais d'un côté elekaki malamu mais de l'autre côté ezali eloko moko ya kofistige le 30 juin eza mokolo ya parti politique te eza indépendance ya Congo soki otali image ya Kindu eza badrapeau ya PPRD nde moto tondaki wana na badrapeau ya nini c'est comme si c'était la fête ya PPRD alors que drapeau ya Congo epepaki ndenge esengelaki te nde place nazali kokumisa encore une fois de plus bandeko na ngai ya diaspora parce que bamanifestation na bango tu basalaka eza bendele ya mboka nde moto etelemaka bendele ya mboka nde moto epepaka me na Kindu bendele ya mboka ezalaki moke ebele eza baparti politique bao bazoyemba ja lelo balingi bamona bango yebi awa visibilité koma moto même soki aza na bamilitant mpe na parti politique na ye aza peut-être na 12 personnes akosalisa 30 drapeaux donc oyo asimbi 3 oyo asimbi 2 oyo asimbi 3 et donc c'est comme si les drapeaux représentaient les gens donc eloko tosepelaki na mbote d'abord ce n'est pas l'honneur il y a république eza l'honneur il y a un groupe d'individus qui prétendent être de la majorité no badrapeau na bango donc
la fête a été rétrécie. Et comment il y a Batumoko Boy, au lieu que la fête du 30 juin, est là, une fête, il y a réunification, une fête globale, donc ça les makanabambo comme ça. Ndeko Eliezer ozalaki na likambo mosusu ya kobakisa. Oui, risque en fait, likambo mosusu ya kobakisa ezande que pendant que na Congo, ba fonctionnaire, bazosala ba grève, bato bakombaka. Lelo bazotuta bango bazana mbongo ya kokunda bango te. Lelo soki ocalculer, otali même salaire ya basoda na bapolisier ndenge ezaleli, pendant que Congo azana ya mbongo ya maponomi. Mais quand même, na manyama bato ko la tribune, oyo écouter 500 000 wana bango ko ba petit montant wana. 500 000 $. Maintenant basala ki défilé na Matadi. Matadi pays de la province. Pour la nini basala ki tribune à 500 000 $. Donc on a deux poids deux mesures. Et puis souvent on attache l'argent na makambo est la plus importante au ba congolais ba causer la tri. Mais loko musu sozali ko pesa biso pas. Mais ndenge donc lo baboye avion ngo ezala ki kuma bato. Et memi bato et na bango na Kindu. C'est comme kuna babandi ko bele la ki ça 10 000 francs wana za valeur à $10. C'est ça 10 000 francs. Mais lo bato amanyema batondia wana kitasa bayaki wano kana mouvement wana. Donc les amakambo mususu o tozali ko comprendre que et ko sala pasi ce que olobi yango o lobby basali ministère o bapesa yango éducation à la nouvelle citoyenneté sans contenu bakomi koluka nini akotia na kati makere mwangu pale tu wana de o to créer yo se mona na Kinshasa risque en fait bino ko na photo kuna to linga ki to fongola site to sala ki combien de minutes pour na fongola site awa ministère bakobenga presse mobile coupé au lobby tribune wana écoutait $500 000 $500 000 pour ça la tribune wana pour la milulu ya 56e anniversaire ya indépendance entre guillemets ya Congo. Est-ce que après milulu ya indépendance tribune on a servi les sources de quelque chose to basali yango kaka po na milulu wana? Mais kokati kozala mbongo wana $500 000. Oede koti kotonga ba école boni ya bana. Bango ba privilégié tribune wana. Mende na tuni bango. Pona nini na Matadi. Tango botala ki ane passé tribune ya 500 000 salema kite. Lelo neye toko lo babo ba jango zala ki komema batu. Eke na bango na manyema wana. Bazozonga na Kindu. Babandi ko bele la Kinshasa 10 000 francs, 10 000 francs. 10 000 francs wana eza valeur à $10. Donc moins de 10 €. Allez, batu baye batondi awa. Donc tu dois comprendre que nini bazali ko attaquer importance na nini et puis montant wana bango moko nem to babimisi yango ke ba dépenser pour na tribune wana $500 000. Et ça pour na lokumu ou bien ça pour na koseka. Vous n'avez qu'à venir au Congo. Otala ba fonctionnaire ndenge batonda kana ba banque pour na kozwa mwa mbongo ya mutu wana 65 000 francs wana bazo futama. Et lelo dollar est maté. Quand vous allez dans des sociétés bazo futa batuka na to ya kala ya dollar. Donc personne qui s'occupe des Congolais. Mais bah qu'on joue $500 000, bah qu'est-ce qu'on dit ça que voilà tout ça les tribunes à $500 000. Yango ko sala pas si moi na mboka reste en fait. Bongo population ba réagissaki lolenge nini na discours ya Joseph Kabila. Le discours na réaction à population et que tension ndenge zaleli awa. Batu balingi kaka bayeba même ceux qui le bina bango ndenge nini même ceux qui le bina bango ndenge nini retour na bango ezande que makambu ya maponomi ezande nini est-ce que constitution koto samate donc ata ceux qui omeni bango na gauche ata ceux qui omeni bango na droite ata ceux qui le bina nini question zozongaka constitution koto samate parce que discours batu bakosala discours hymne national et lobby et lobby que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. 56 ans après. Est-ce que le Congo est plus beau qu'avant l'indépendance et que pendant l'indépendance? Parce que il faut tout voir. Tant que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est-à-dire pays tokokati kozala nango et kokati koleka pays oyo tozala qui n'a pas belge sur la colonisation. Question wana est un peu compliquée, mais bato bazo ko pénétrer yango te. En plus de cela, tant aux autres là en ce qui concerne la classe politique, ce qui aujourd'hui, dans l'époque il y a indépendance, le débat politique, les gens qui concernent le Parlement, on compte qu'ils ont un sentiment patriotique par rapport à des débats
mental oyo ezali kosalema lelo na parlement où c'est rempli de docteurs, de professeurs d'université, licenciés, plein, alors que ancêtre na biso perdre de l'indépendance bazaki pour la plupart les autodidactes. Mais na kati ya débat na bango ozalaki ko sentir vraiment eloko moko ya makasi. Donc le peuple congolais tient au respect de la constitution. Ne yango wana. Matondo mingi de Eliezer na ebite soko zali na actualité mususu oyo olingi ko partager na balandi nyonso ya EDTV okoki ko kabola yango na biso elongo. Merci beaucoup Rick Tempet. Actualité mususu comme tel tokoki ko kabola ngo ezate nous sommes passés presque en revue ya makambo nyonso surtout ndenge zali ko salema awa na Kinshasa awa na Congo. Ndenge makambo nyonso ezali kosalema ezandenge wana mais loko tokoloba ezande que Congo insistaka sur une chose. Congo ezana posa ya bajuge de touche te wana nazongela kango mingi. Congo ezana posa ya basteur. Yo mutu osali ndenge nini ya yo loko ozosala eza eloko nini mpona Congo. Ide yo musala na yezaka ko juger bato. Yango pe nazalaki kote ya bandeko Rick Tempet bokendaki kotika nga partout. Jamais na Kobosa na bino, Rick Tempet, Damien, Dr Kankonde na Allemagne, Damien na Liège, ndenge memaki ngai partout, bobomi misala na bino, bana na bino, bamanke bino, et pendant ce temps-là, bandeko na ngai pe nyonso surtout ya diaspora, ndenge bayambaki ngai, ce n'est pas parce que naza munene, naza mulai, naza soki ndenge nini. Je ne cesse de témoigner cette reconnaissance parce que ngana zo représenter rien vis-à-vis à bandeko na ngai. Bandeko na nga bato saki ngai bayaki ko ya mangai parce que nazane ko na bango. Mais loko na zo kebisa bato na ngonga oyo tozali. Soto moni mutu ye jamais critiquer ka pouvoir. Ye musala na yeka ko critiquer bandeko na ye. Ezala bandeko na ye ya combat parmi les combattants. Ezala parmi les résistants. Ezala parmi bani mutu amona kalisusu mabe lisusu na pouvoir te musala na yeko critiquer ba opposants. Eza mission spéciale bazui. Tozana ba soit opposant soit disant opposant awa na Kinshasa. Discours ezala kalisusu te ya que non voilà il y a ceci. Okomona ka lobuma muke il faut pas respecter la constitution. Alongwe kuna ye matasi na yeko nika kobeta ba opposant. Donc vous allez trouver que eza mutu batu bazo futa makandengwana azo se couvrir soit combat soit résistance soit nini pona kofinga bandeko na ye. Mais c'est comme je salue l'unité oyo salema na mboka dans l'opposition. Je salue l'unité de la diaspora. Oyo salemi oyo salema kinenge tokutana ki na ba oyo balobati ke mo ba kokutana ba kobunda mais iloko moko ya mabe salemi te bomoko wana. C'est ça, nous devons mettre le Congo avant toute chose. Voilà. Merci mingi ndeko Eliezer, merci mingi na bandeko nyonso oyo balandi biso na radio EDTV. Totondi bino à chaque fois que actualité et ko senga na biso toko zangate ko contacter ndeko Eliezer oyo azali sur place na kati ya mboka Congo po ayeba ko pesa biso nyonso oyo ezali koleka kuna. Merci beaucoup et ndeto kutani mbala ya sima. Merci mingi. Merci beaucoup. Mon mboka reste en fait. Merci. Voilà, bandeko balandi tozali bandeko balandi tozali na honorable Frank Diongo en ligne. Yepe auti kozala na oyo wapi milulu auti koleka na collège Boboto na mboka Kinshasa esika wapi balinga ko sala restitution ya conclave ya Genval. Ndeko Frank Diongo, bonsoir. Et bonsoir ndeko. Oui, est-ce que ko yebisa biso boni milulu oyo ya collège Boboto yuti kolekana? Bon, na collège Boboto touti kosala première sortie officielle na Congo ya rassemblement. Oyebi ke na Bruxelles tosala ki sortie, oyebi ke na Bruxelles tosala ki Front anti-Kabila appelé rassemblement au Tchaki Mandela Congolais pour la démocratie na mutu nango président Etienne Tshisekedi. Na yango tango tozongi chaque parti lokola biso na kati MLP tokaki restitution na biso
par rapport à opinion locale, nationale, internationale. Mais esengai totalisa bomoko wana na mokili pe na bakinois pe na bakongolais kati te bino diaspora ya libanda. Nde lelo ndenge tozalaki kuna na GEVAS tozongi biso nyonso awa les grandes coalitions UDPS na bale na ye AR G7 na Dynamique nde to restituer ensemble makabuno ndenge ezalaki na GEVAS na ko répondre aux questions ya actualité. Voilà ndenge tosali makambo wana nyonso tosali yango rassemblement munene na kati ya collège Boboto, donc bomona yango na bilili na internet na batelevizion pe na baradio. Merci mingi ndeko Frank Djongo. Bandeko nyonso oyo bazalaki na Genval awa défection esalami te bango nyonso base retrouver kuna défection ata moko esalami te bato nyonso toza assemble ata défection moko esalami te. Et puis, te répondre, te maintenir ma mounion sur le bâtiment. D'ailleurs, tu as annoncé un meeting au président du conseil de salle. Mais si tu fais qu'il dit, après ça, qui, président, tu fais qu'il dit, tout ça, meeting, le 31 juillet, et à mi-balé, tu rejeté ma camounion au exact contraire, il y a M. Kadira, le 20 décembre, il y a élection, ça, les matins, nous, on a tout rejeté. Zongisa l'esprit à Jeval a dit pour restituer en haut et total si bomoko na tozokola tozovanda tango pe zokola bongo na bandeko oyo mususu ti lelo o na Boboto tomoni bango ata na bililite na ba photo o nyonso bandeko na ba correspondant na biso bazalaki kuna bakangi tomoni bandeko ya MLCT tomoni ndeko Vital Kamerhe te est-ce que bomeki ko solola na ye na beaucoup tout est pona ba yeba oyo nyonso ya malambo lobaki na mboka Genval awa na ngumba mokonzi ya Belgique. Biso tozali na bomoko tokangi porte te tozopesa message na bato nyonso dans la durée oyo alingi mboka alingi bitumba akorejoindre biso dans la durée oyo amoni oza nzela ya mabe akoyeba ndenge akozasone par rapport au peuple congolais. Mais alors qu'il faut kokanga lelo toza na discours à diaboliser batu o bazalaki na biso te pe na barejoindre biso te o discours na biso ya bomoko ya réconciliation oyo nyonso tosalaki na Genval yebisanga eloko eza mabe oyo moto aki koboya bamosusu bazoboya tout simplement parce que c'est qui fait du président et à conseil de sages. Il y a des gens qui tout simplement parce qu'ils m'animent pas du Tshisekedi. Or, le peuple congolais, là, il faut que nous fassions quelque chose de libre. Tshisekedi est comme un monument congolais, à la symbole de l'opposition. Nous avons monté au conseil de sages. Oyo, Tshisekedi ne représente pas lui de tête au conseil de sages. Il est hors tout ça. Le conseil de sages, c'est qui représente lui de tête. Donc, Tshisekedi est hors tout ça. Donc, il est au-dessus de la mêlée. Donc, on ne peut pas les ramener à la politicien. Donc, il faut que tout le monde a compris le Congo. Démocratie est une unanimité, mais biso, c'est dans la logique de Moko, il y a de Yokani. Bon, l'État de Caméra a quitté, mais parti dynamique comme dynamique, batangaki, mayombe atangaki déclaration, ya, batonyo sa dynamique bandini, mais bazo de la règlement intérieur, batangaki Moko et Zali. Donc, il faut, l'État de Caméra boïté, après de Moko à Mabete, et Wanga, là, Claude Lubaya, Bazala Kiwanya, Bazala numéro 2 et numéro 3, il y a une pour la nation, de cofondateur et à partir, donc il n'y a pas de problème. Donc, les radicales, Abou Yangote, réponse, chef à modération, il y a dynamique, pour tout ça qui n'a pas honorable Patrick Mayumbe, Anobi Boye, pour battre qui nous tourne. Alors, il y a dynamique, tout ça, bon, moko, bon, divisé, dissoté, motomoko, il y a dynamique à faire une déclaration contre Jeval, qui a bouillé à Zate. Bazo, c'est la caca. Règlement intérieur, battre indépendant, autonomie à chaque plateforme, et Kozala, maintenu, c'est tout. Donc, il faut dire aux journalistes, bon, si il y a polémique, bon, féliciter les Congolais que c'est la première fois, les Congolais, les opposants, dans la Bomoko. Nous n'avons pas le but dans la Bomoko. Dans la Bomoko, il faut nous encourager, il faut que nous Etika, Tonga, que nous Moutou, à Tonga, Vali.
Voilà, donc il faut construire l'unité. Bino pe ba journaliste pe bato o nanu ba rejoindre officiellement tata bazo ba réseau à règlement intérêt bino pe beaucoup sur na bango non le ko na 95% to 98% ba congolais ya opposition na poto ba na bomoko to sengi na bino nyonso pe mutu na moto ani qui s'appelle l'intérêt à Congo. On peut avoir des divergences entre nous dans l'opposition, mais la contradiction c'est avec M. Kabila qui ne veut pas quitter le pouvoir. Les petites divergences entre nous, on va mettre de côté, mais nous tout y a contradiction. Kabila veut violer la constitution, ne veut pas quitter le pouvoir. Donc la clé vraiment du combat, c'est contre Kabila. Ce n'est pas les petites divergences entre nous. Yango moi la bisope to dédramatiser ata o bande ko bazolo bana to moni yango pamba il faut to biso so na bomoko yango o mona te mutu moka uti jeval alobi mabe ya mutu nyonso oyo azo pesa ba raison pona 10 millions de mani na jeval te jamais soka mutu moka jeval loba mabe ya mutu oyo akota jeval te po andimi yango na mutu mais il faut comprendre que bato to bandimi yango. Merci matondo mingi ndeko Frank Diongo. Moi question d'actualité tozali na yo na singa tokoki kotika yo boete tomonaki yo okendaki ti na mboka Lubumbashi ko epai wapi okendaki kosoutenir ndeko Moïse Katumbi condamnation oyo euti kokwea 3 ans de prison avis na yo ezali nini? Sikoyo moye tosala interview ya molai nazo répondre moni to na lendi mingi moye tosala interview ya molai mingi ekozala te bon mpo na question wana bajournaliste mpe batunaki bapanéliste il faut koyeba que bacongolais na jeval totesaki question ya bakanda président te mais ngai comme premier vice président ya AR bato ya AR mpe bato ya G7 nous maintenons notre candidat Katumbi comme candidat président. Il ne faut pas tenir compte de la distraction. Katumbi va voler une maison de 250 000 $ entre nous. Et puis, il va commencer un dossier pour les condamner. Donc, Katumbi vraiment va voler une maison de 250 000 $ et les gens vont croire à ça. Et puis, justice à Congo et que Kabila instrumentalise la justice pour déclasser les adversaires. Katumbi, à cause de la candidat président, il faut dédramatiser ça. Au moment opportun, toute l'opposition, tout ce là, comment on va organiser pour donner une réponse alternative na Congo. Moment tout ça, on va se à Bomoko pour le Bitumba Congo. Et là, quoi, et la question va maintenant, et la question à condamnation, donc ce sont des histoires inutiles, des montages inutiles, bah Congolais va tenir compte d'ango, c'est ça, bah distraction. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko Frank Diongo liloba ya suka bongo te bakoka bwana. Liloba ya suka ezali ya kosenga bakongole nyonso ya diaspora tokenda na bomoko. Kabila alingi kolongwa na pouvoir te, alingi kosala baélection te. Lokola président Tshisekedi pe rassemblement tosengi bakongole nyonso ya diaspora pe ya Congo ya kozala mobiliser pe kosala bamanifestation pe le 31 bifika bino bozali mokili moyima bayeba keno na France, na Londres, na Belgique, na Allemagne, na États-Unis, na Canada, na baprovince pe na Kinshasa le 31 bakongolais batalisi manifestation na mokili moyima keno bango balingi élection esalema na délai constitutionnel parce qu'il va possible et puis très bien ça mais c'est quand même pas que le 20 décembre. Le message de Soukangwana, c'est que la divergence n'a dit contradiction mounene, c'est Kabila. Divergence entre les Congolais. Quel que soit le changement de la méthode de combat, l'essentiel pour nous, faisons partie Kabila, Atika, à respecter le mandat naïf, Atika, pouvoir, les Congolais, baisser la bangue dans ma boko bangumoko. C'est ça, un seul rendez-vous, c'est la victoire. Merci beaucoup pour le coup, pour le Pessingaï, qui est dans Congo, Bayokanga, Tiko, à Niger, ça peut dire Bozali. Merci. Merci beaucoup, Matondo de Frank Diongo Ndeto Bengani Mbala Nasima. Merci beaucoup. Merci, Ndeko.